Bonjour, bonsoir, bana mama ça dépend ernion sobozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu tolanda video o na bokebi ya ndeko na biso ya mwasi azopesa conseil pona papa na biso na kombo ya Jimmy Belao. En tout cas tolanda ngo ensemble pe na bokebi nyonso po ezana bato bazana raisonnement, ezana bato bazoloba n'importe quoi, ezana bato bazoloba bien. Ezalaka ko solola nde nyonso kenaka na dialogue ko solola. En tout cas nazotela bino volume bolanda ngo na bokebi nyonso. Mais quand tu viens au Kim, ça veut dire quoi? Que non, nazo benga ote déjourer, nazo ya ma téléphone ité ba génie nango wana. Ça c'est des trucs enfantés. Même moi qui a même pas 35 ans, on ça nango te. Ya bilora banamike, un homme qui a des couilles, Jimmy Belao, quand tu veux quitter une femme, parle-lui, parle-la. Dis je ne veux plus. Voilà la raison. S'il n'y a pas la raison, oui ou non, moi, mes occupations ne me permettent plus d'être avec toi. Zala côté dans ma place, Zala côté dans ma. Ah oui, hein? C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça, un homme avec un grand H. Oui. Est-ce que bien on relève aux yeux qu'à son soin la kima qui n'a pas. Bisous tout peut sa carine et tout. Pour le recours n'a pas carine. Là, tout peut sa carine et tout. Est-ce que tout ça contexte c'est un tout? Un homme responsable. Il y a moi si. Oh, vous passez 3 mois ensemble que la kima qui n'a pas kima. Ça c'est trop congolais. C'est trop bizarre, c'est trop lâcheté, c'est de n'importe quoi. Un homme ou une femme quand il veut quitter une personne, ça c'est enfanté. Non, moi je veux plus de toi, raison de Karini, ma vie de mission, quelle est raison? Ok. Mais quand Sarah t'a posé des questions, l'ennemi pour répondre. On répond Karine, Sarah, Sarah, ok, pour la histoire, on a pris un concert pour la plupart qui ne sont pas qui concert à faire. On assure, Karine a la preuve notée. On aussi ma pardon. Dis Belao. On assure, Karine n'est qu'à la taper. À la voice de ta amoureté. À 2 fois, tous à Kamikol, tout ça le cerveau. Tous à Kapé, tout ça le bateau que non, on n'était pas élevé pareil. On n'a pas élevé les cochons pareil. Maturité. Même Sarah, elle n'a quoi apprécier. Bon, Sarah, tout ça, l'émission mon robe normale, la où Yamanga, là, le Bamakambo Karine, où il s'est passé, qui sont voice. Mais quand tu prends des voices, et puis vous insistez, franchement, voilà, franchement. 50 voices, là, sur la carte, là, vous dites, là, vous dites, là, on a faut voice, on a faut payer ça, mbongo. Il faut attirer sur 5 voice, à maman, j'ai la photo, yoka. Franchement. Voilà que ça. Si on peut faire on a beaucoup ça, ça va attirer la biso à nous. Chantage, je l'ai gâté. Aïe, that's it, on m'a la biso. On m'a pas s'arrêter. On m'a pas néné à thé. Tout le monde faut que mon loup a des listes qui battent. Oh, j'ai tout le baron. Tout le monde a la vérité. Ton banaka de la baron. Ton bro est un monde na biso. Oh, est un pro YouTube. Biso, ton combat va rendre à 5 niveaux. 5G. Na becho bordir mo biso to ko ko na bana batu. To mo kote la wona kisi. Awa, oh, biso TikTok. Oh, my God. Biso. Oh, c'est quoi ça? Biso. Oh, zambo banene avec ko s'intégrer. Oh Yesu. Ba ko diembela awa. Nzambe sunga. Sunga le peuple. Bani TikTok. Ouais, YouTube té. Ah, chantage. Oh, zambo ka so ba benita to tout na la ba bordir awa. Benita li belle jaune, li belle manzombo. To quitte un moto. Oh, zambo ka biso. Bon, où tu YouTube voyez awa. Ma chérie, kene na obitro kene sus na benita te. Ben condoléances, papa auto kufa. Moi si ko nyom na zu relève. Ya, oko ya 50, Jimbe là 50 voix ça tient mon temps là pour venir yo. Jimbe là on a zu tala. Jimbe, ngala zaki ndumba, dala rappeler yo Jimbe là on ninga ndo za muyibi. Ndo beta ka ba sheki. Ngala ki bula wa yo na teka pena nya. Ouais, si que ça te que non kuma macha mama va vana ba bete zati. Mama Ati. Ba ba to ka ba comme sala. Ezati.
Exacté. Bato bokena ko babora na banayi bango belé on ba chroniqueur ba ndumba bateka ba nyama na braza ba uliko ba couple na braza. Ba voice ba komi yo ba komi tanga ba message. Jibe là o mutu donc o moninga mutu atika na cimetière ya Etatolo. Awa okoya biso na 50 voice wana. 50 audio le biki wana wana Karine yo fo yela biso. Franchement abimisango. Rin Mokonzi. Bokoye banga. Tala. Jibe là où on lui va figuer sur côté on y va côté on toucher côté on a qui m'a figué sur le pédaco yo voyez la biso 50 voice wana pour que pe sa voice pas Sarah tout là ngana tout là jibe là où so voice so tina ka Sarah on so Sarah matsa ngaka so na tika ka Sarah wana ngana lu ba jibe là où on lui pose na 50 audio ya sia ma Karine on lui to kenembija 14h on lui to na ba beto panzana Sarah alia kama matière na ndambu pesa ka Sarah ufuche na mbongo zoye ka un mois louer Sarah ka un mois pour que ne kitoko pour te savourer pour te finga Karine bien pour te dénigrer kitoko pour te niata Karine bien parce que ça zoba parce que ça qui zento va te finga Karine kitoko mais quoi a besoin de système qui ote na bombila ni na fuchi Sarah mbongo akeli ko pesa après atana ba mais quand même nazo sepela pe ndenge akendaki nango po babanda koyana ba je moko ke o mboli na wana azongisi bango na tout droit de bimboli na wana nani azongisi bango kombone Karine donc mboli na wana na yebi yango te lakisini donc azongisi bango c'est ça. Voilà. Donc, dis-moi là où t'as la vieille, t'as prévenir yo. Ba fouta mère ba fouta ba les koti. Ota la maman na a ota tata no awa. Olanga nazo ebista yo. Ya, ota la bango awa. Okota la bango no kocha ona sima. Ota la bango Jimmy Bela ngana ota la bango. Okota la bango awa. Wana ulubana yo. Wala beneza jije mna ulubana Jimmy Bela. Nga siketala, ngana mungando. Na zamungando ya sikezate. Ya. Oso bona fie za ndaka libala bazo ko lubakira za te kanya. Fabi na ba otalanga. Omona ngo. Ba fie no sa YouTube nduba wanga na kinduba. Ba saka tola na no so ba wanga na kinduba sana. Ba wanga na kinduba wanga koma ka kibata ba za ba bordel. Ba ko ba couple ba braza. Ba za ba ndumba. Ba ko ba teka ba na ba braza ba wanga na ba koma ka keto na femme sincère nga boy na zo ka mbongo ba za ba nya ba teka ba nya kosi. Nga siko ko na biki muta lesa ngate ma vie m'appartient qu'à moi nana muntu nana ronda ko compte na même maman na ngana yebise mère obota daje tout dimanche na ko madame mukolo par rapport na ta alliance par rapport obel na pas pesa masanga par rapport na comment pour gérer vie na nganga mu so no ke na maman je te respecte j'aime beaucoup mais so on me maman na niveau moko bo wana maman to yo kanate wa mère na mais to yo kanate de la comprendre oui mais qui est normalement d'accord maman tu organiser accord na wana na raté na le passé na nga grâce à le passé na nga et comme il le côté na sali parce que j'avais la tête donc Jimmy Bela 50 audio wana il faut payer ça on se pas Sarah faut lier la biso matière wana kitoko parce que quand tu veux jouer au feu aussi comme moto. Là, on ne Bana mama, to réfléchir le corabato. Botala combien de plus fort que Karine Mokonzi la baronne, azo lisa bango kaka. Azo continuer pas pour lisa kaka. Botala. Balé 2500 na life kapo ba loba oui. Siko combien plus fort yé moko Karine Mokonzi alia et pas ya boss ngo soi-disant. Alia ka combien? Bino bolo baka Karine ba pesa ka mibali mbongo abuko la mibali bomi tuna Karine aliaki combien pona komona Karine alesa ka batu
azo continuer kolesa bino bomoni bino moko lobi ndenge bokwei kaka na 2500 bokwei mayanga on dirait bateau basimbaka te mais c'est normal eza na bebele bazalaka wana basalaka te alors pourquoi bapesa bango ba 500 bazala bapanike te mpo na kolasa Karine mokonzi nde mokonzi mokonzi moto aboya yango te alesi bino mpe azokontinue kolesa bino apesi bino siko bozwa matière parce que ya sika mpe eza te oyo mpe ekochange mpe eza te akotikalaka Karine mokonzi oui na humiliation moto mpe akufa na humiliation aza te du fait que nzambe azopesa ye mpe yango moi na ofele finga na yo mekute na mabe wana eza nango bongo en tout cas eza bongo bozela na tiela bino susu amemaka fali mabe yango na memaka nene ya mabe nga na wario nga so tobeba nango na nalingaka ma paradis Chantal Libola mais moka nga mema ve nanga fali likolo fana de Chantal Libola esimba te mare tokende ngo karane mabele mokonzi mare mabele mokonzi tokokuta baka na lola pa Yesu Kristo kuna nde fina na makambo mais awa na se atoto kande tokoma kofungola pena balive boyo demare fali na mono komokende nango to likolo fana demare yo mpona lakisa ke biso mpe tona wario fali mpa na bata maboma lokola bino c'est un peu ça ngana nene ya ngana nanga problème nene ya te problème ya nene ya se ni bosakananga te inseli problème ya ngana nene ya yaki akinda na fali mabe fena déracine nene ya ngani naso mvule na ama nene fena mais nana problème nene ya te yaki rando na ata musique le bina présent tenu guerre abi rando anule rando anule ça bino le comme ça ce rando anule on est ce comme ça place oui on taquet fallait attaquer faire une film eza bongo sikoyo Karine mokonzi bino bozoloba ke nene ya moninga mabe Karine moko so eko picha fini na série secrété aiko bomba makambo na ete nene atalaka nene ya te bino reprendre nene ya Karine ou reprendre Karine nene ba yebani na ebisa bino da bango ba yebani siko bozoloba ko tompole nene asali bino nini nene ya asali nini na makambo uchi ko bunela sele nene azana na poto te nene azana na Dubai eza live so fallait nene ya sala nini donc Karine a comme bébé oh nene ya fois lo balé makambo ko sala mais combien de fois nene a conseillé Karine c'est que bino olanda Karine te c'est que bino oyebi Karine lelo muto za ko calmer Karine muto calma ka kutu Karine na makambo série ba makambo nganda ba sara to la bana ese nene ya so ko ni moto pied nene pour Karine a bébé mais na Karine orientat boko misa Karine neti bona mukie boko misa Karine neti ye bébé mukita la kota Karine ko ba ndani buneta ko toka mama boko Karine pesa nga kanda donc Karine ko en tout cas bana mama na kanisi bolandi Géraldine na bokebi nyonso bino moko bokolanda ye en tout cas asololi bien donc elakisi ke attaquer côté ya Jimmy Bella azana kotake pe côté ya Karine mokonzi parce que faute pe ezali partager to changer ba faste to lobate ki ka boye non faute eza des côtés donc Karine azana faute Jimmy Bella pe azana faute parce que ba kendela ki mabe donc moto na moto asala ki a intérêt na ye donc nga pona Karine atala ki intérêt à la petite la princesse na biso na kombo ya Arieta en tout cas basala ki mabe mais alobi na ye bien. Donc sans commentaire et bon tu vas commentaire na bien en tout cas bon tu vas commentaire ya bien même ma finga ezalate ezalango un peu conseil azope ça côté wana mais azobeta c'était que ce qui dit Bella abimisa 50 ba bref oya azanango mais en tout cas mi bal na biso ba congolais bo changer ata moké pardon bo changer s'il vous plaît parce que trop c'est trop bolekisi bokozalana moi si bozo kangaka moi si ba vidéo ba bref ba pona kosalela ngo nini po ya kolakisa ngo boye na kati ya toi eza vraiment respecté eza bien te ata moke mibali bozalaka même na moi dignité moi respect ya biso bandeko na bino basi bopesa biso respect botia biso na esika
Bandeko, pourquoi respect zanga? Respect esila ekenda wapa kotala boza papa mokolo oza na bana. Me makambo bozo sala na kati ya réseaux sociaux. Okomona ezanga tina bakopesa âge na o ezo correspondant même pas na âge. Ezo sala bien te ata moke. En tout cas la famille nazo koma na suka c'est Noela TV. Bolanda vidéo na biso na bokebi Géraldine na lobi bien apesi conseil na ye bien. En tout cas domoni ke ezalaki déjà na kati na ye donc akelukaka côté ya faible côté azomona ke batakaka Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube donc akepesa yango kuna na place ya ba ennemi oyo amoni ke ezalaka place ya point faible ya la baronne mais ekosimba te zéro ekosimba te comme ye alobaka ke ye mokonzi na bango mama na bango Karine Mokonzi ne mama na bango eza nango nde bongo. En tout cas c'est Noela TV na komi na suka ya vidéo na ngai bo s'abonner bo partager et ko sala biso bien. Merci la famille, bye bye.